Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Comment Ozana Selembao, Ozana Bumbu, Ozana Makala, Ozana Changu. Au comprendre, Ozika transport Moko. Transport il y a Victoire Gambela. Dans le bien Victoire Gambela. Référence à Bongolo. Si vous connaissez Bongolo, bah. Malama au côté autour avenue Irebo Zawapi. Bah la question avenue Irebo numéro A37. On a Okuta Flat Hotel Bidor. Bon, vous avez la page Facebook. Eh, page Facebook, WhatsApp, Viber, Zander, Nini. Donc, dis-toi, Tina Zander, Tina Google, Bidor TV, na boutique, Bidor, na chaîne, Banini, Eza, na YouTube, Ezali. Oh, Aza gérante na biso, Aza gérant na biso. Numéro na biso à téléphone, Ezali, jamais Kozanga. Numéro à téléphone, Ezali, 243, 84, 23, 81, 486. Soko bendi biso kozala na air nyonso parce que tozali libre na WhatsApp pe tozali. Bandila mosusu. Soki obengi biso okozala biso na air nyonso parce que WhatsApp pe tozali. Bonjour, na mupinyoso oya koza occasion ya kolanda video ya Mama Bijou na mkola lelo ngande kola bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Lelo Mama Bijou d'or na mimi bino recette nanga moko. Recette nanga ya coup de girofle. Recette nanga todo sala mai ya moto et puis to tie coup de girofle na biso. Recette na biso o ezali pona problème ya coup ya kingo, hein? Ndeko nyonso tout soza la problème tam sozo ka kingo na yo pasi donc ozo ene moi débit angine moi angine eza pona bana eza pe pona ba mikolo coup de girofle o ezala malamu esali sa rappé bato bazala na ba problème ete ba kari hein faut pas tozanga ngo na bandako na biso lelo nazo la kisabino kaka coup de girofle na biso ndeni Mama Bijou d'or akosala so muto za na problème ya angine. Angine vraiment so comme na aiguité so ebandi ka ko bandi ko mona ka kingo pasi okoyi ko sala solution o Mama Bijou d'or azo sala o melaka yango ta mususu 3 fois par jour mona mal au cou et kosila dès kana lo bakanga na Bijou d'or Mama Bijou d'or asala ça ba recette ba recette bongisa bilongi ba recette ya okondisa ba recette ya oyesa munene Mama Bijou d'or lambaka Mama Bijou d'or asala makambebele Mama Bijou d'or abeta masolo Mama Bijou d'or a la émission à Amster, Mama Bijou d'or a la promotion à Star, Mama Bijou d'or a la publicité, Mama Bijou d'or a fait ça tout ba conseil au bapel les obenga, Mama Bijou merci na ba conseil au pesa ma solo na biso minimi ezala vraiment il y a ba conseil de cause hôtel en soza les solo na o lingo pesa Mama Bijou, faut hésiter te pesa les solo na yo surtout ceux qui ont la conseil pour la bande ko bazala des œuvres vraiment yango Mama Bijou d'or a fait ça bon ba conseil. Coup de girofle na biso nazo lakisa ndeni na osala na sina chauffer mai nanga na chauffer mai nanga siko na lakisa ndeni na kosala coup de girofle na biso toza la maison de passage na biso eza na matongi na Irebo A37 toza ba appartement à louer eza na ki ndeko za ya besoin ta mususu okende na yo congé na Congo contactenga ba publicité oza na suka benganga sala réservation ya maison de passage na biso maison de passage na biso eza vraiment la primo ko ya C. À partir de $15 aux chambre na yo chambre ya kitoko chambre na yo eza na TV na kati eza na frigo na kati eza na climatiseur eza na douche debout ya bien ya propre en tout cas ça ba séjour na yo na maison de passage na biso eza na matongi ko la journée d'ici tala vidéo na biso tina suko mona ba publicité numéro na biso eza na suka wana contacter Mama Bijou pona ozwa ba renseignement mingi na privé osa la réservation na yo pour kende congé na maison de passage na biso ba bengi yango bidor siko tozo lakisa bino recette na biso ya mal au cou so tozo na problème na cou donc eza coup de girofle yango yo en tout cas ba mama tozo la na bandako ezalaka bien vraiment kozanga kango te na ndako parce que ata moi naza na problème ya minu
okokozwa moko otie mwana na mino alali na ngata yo pe mukolo omona vraiment douleur wana ya passe ya mino ekosila oyo pe nazosala eza mpona kosunga soki oza na kingo pasi kingo pasi ozoyoka lokola angine kingo na ezosala pasi epuis bamela yango na bate na bato basalaka pe régime ekondisaka coup de girofle eza important na bandako na biso tozangaka yango te sikoyo nalakisa bino ndeni na osala solution na ngai ya mai na coup de girofle mpona kopesa mwana aza na problème ya cou azoyoka kingo pasi lokola angine elingi ebanda ye tosala yango ensemble na bino. Oui, bokomona mama bijou do na tie 2 tasses parce que na ko rincer yango lisusu après yango bomoni na tie 2 tasses tasse moko oyo nazosala solution nango awa après awa nde nakoya ko rincer mpona kopesa mwana. Donc coup de girofle na ngai yango oyo na banda nanu na mai natie mai na sina chauffer yango bien na bandi na mai ya moto natie na ngango ka katikati parce que tasse eleki monene. Après nazwi coup de girofle na nga na otiango na lutu ka mesure ya lutu moko coup de girofle yango oza nazosimba wana liboko nalakisa bamama mingi bayebi yango te na boye. Coup de girofle na nga yango oyo eloko esalaka makasi mama bijou alobi ntango mosusu so bandi komona bablocage nasi nalakisa bino ndeni moto akoki kosukola mpona kolongola ntango mosusu bamalchance totambolaka na mokili oyebi te eza na bato balobelaka o mabe mingi neti babiso babijou oyo osala ntango mosusu moto eloko te ayina yo ka apamba bo mpona kolongola ntango mosusu ozomona freinage makambo na ozosala ezosimba te eza vraiment kisi te onganga te onini te mais en tout cas epesamaka ata na bainternet soki okoti oye oluki coup de girofle soki esalaka nini na vie ya motu eza na makambo ebele kaka na mai ya pamba ya kosukola na sina alakisa otie mai na yo na kantine ozwi coup de girofle na yo obwaki ndenge mpe nazobwaka kaka awa na mai ya mwana oyo ya azomela mpona angine ndenge moko mpe kaka na mungwa ndenge moko mpe kaka na yango ozwa yango obwaki yango na kantine na yo ya mai en tout cas opriele yango sukoli yango elongolaka bamalchance sikoyo tozosala mpona problème ya cou ya mwana ya angine yango tozwi coup de girofle na biso yango oyo tobwaki yango na katikati na katikati ya tasse ekochange couleur na olakisa bino yango na kati ekochange couleur nazolakisa bino na kati ndenge ezali na otika yango mpenza echange couleur après nakoya korince kokotika yango ata mwa 15 à 10 minutes ata 5 minutes kaka ndenge batete otiaka na kati kwa esoki mpo oza na yo mokolo okoki na okomela koyeba kaka ndenge ozomela babiloko wana edérange oyo to nomela yango kaka mopanzi nga kutu namelaka boye nayebi te bozomona bien te nga kutu namelaka nanga boye nazomela nanga kaka na banzete wana ti banzete etikali nabwaki nanga yango na poubelle mais sikoyo lokola ezali mwana esengaki ta mosusu ifo na rincele yango nalongola yango na tasse mosusu napesa ye mpona amela malamu. Coup de girofle na biso yango wana eza na kati ya mai mama bijou alobi dans 5 minutes nde nakolongola yango. Oui, namoni mwa 5 minutes ekoki sikoyo na ye mpona korince coup de girofle nanga mpona napesa mwana amela. Donc oyo tasse oyo naopesela ye tasse yango oyo nazwi nini nanga natie boye après nakomi korince na rince yango na monoko mpenza ezalaka nango eza mabe te eza mpe baepise banikaka yango balambeli nango. Donc nazozwa sikoyo kamera na ngai nalakisa bino yango malamu achange vraiment couleur te parce que mai eleki ebele nini eza moke lokola batasi eza minene ifo kozala otie ata mwana katikati etonda te otie lutu na yo moko soki mpo kotondisa yango bokoki otia ata 2 lutu ya coup de girofle na kati ovandisi yango vraiment evandi mingi échanger couleur après omeli. Donc na bana na bamikolo eza nango na problème te. Mama bijou angwana yango oyo na rince bomoni mai na rince mai wala sikoyo na opesa mwana amela mpona aza na problème ya angine. Donc bamama
tozanga coup de girofle na ndako te eza kosunga na makambo ebele kaka coup de girofle oyo basalela yango kisi ya suki ekomisaka suki ebele na coup de girofle oyo kaka coup de girofle oyo basalela yango kisi mpona mutu bamelaka yango mpona mutu akonda kaka coup de girofle oyo ezalaka makambo ebele bokota na internet bobeta kaka mosala nini coup de girofle esalaka na vie ya mutu na nzoto ya mutu epuis bino moko bokozwa baréponse en tout cas nalingi bino mingi bozala toujours na Bidor TV bozala jamais d'ici mama Bijou D'or alobi biso nde makambo tozosala mosala oyo ezomonana pourquoi pas kosabone na Bidor TV mpona basoutien na bino bosabone babone na biso baza moke boaime video bokommente po epesa mama Bijou D'or courage azongela bino mbote na babone na nga nyonso bino bato bopesanga confiance bosabone na Bidor TV mbote na bato nyonso tu bopesanga confiance bokendenge na maison de passage na biso oyo eza na Iribu A37 mama Bijou D'or alobi bokende te botala bapublicité na biso tokutani mbala nsima merci. Oui, appartement na biso oh mama Bijou alobaka appartement simple toza na deux sortes ya appartement simple toza na appartement simple oyo ezali ya $15 par jour. Tozali l'appartement simple où ezali na $20 par jour. Mama Bijou soka koloba $20 oloba €20, ça dépend ya pays nini oyo vandi parce que euro na dollar pour le moment ezakaka ndenge moko. Appartement na biso bozo mona mbetu ezali appartement oyo ezali appartement simple toza kozwa yango na ba séjour soko osala plus de 14 jours tokozwa yango na €20 par jour. Soko osala moins de 14 jours tokozwa yango na €25 par jour. Appartement na biso ezali na garde-robe na kati, ezali na télévision na kati, ezali na frigo na kati, ezali na cafetière na kati, ezali climatisé. Ezali na mbetu ya 2 personnes. Appartement na biso bozomona ezali na douche debout ya kitoko, toilette na biso ezali propre. En tout cas ndako na biso oyo appartement na biso oyo bozomona ya $20 par jour, yango oyo eza kitoko makasi. Toza na appartement oyo ezali ya $15 par jour, yango pe ezali na biloko nyonso tu ndenge bomoni na kati, sauf que kuna eza na garde-robe te, kuna totia régal moko likolo. Oyo mutu akoki koya kotia ba valise na ye likolo. Contactez biso na appartement oyo bozomona bokozala jamais dessus. À part ba appartement simple, toza na appartement na biso oyo ezali chambre salon cuisine, toza na appartement oyo ezali 2 chambres salon cuisine. Toza na problème ya maïté, toza na problème ya courante, notre appartement eza kitoko, eza wana pona bino bana ya poto, benga mama Bijou, contactez mama Bijou. Okozala jamais desi. Ndako na biso ezali na sécurité assurée. Mama Bijou alobaka ndako ya $15, zwa yango penza na valeur ya $15, kozwa yango na valeur ya ba 5 étoiles te. Benga ngai na pesaka toujours adresse na biso. Adresse na biso ezali na Matonge, eza na Makampante, eza na Gombe te. Soko za na besoin ya ko vérifier ndako na yo avant benga mama Bijou, avant osala à compte na mama Bijou, benganga la pesa o numéro ya gérante na biso, kende visiter place na yo, yaka zongela mama Bijou pona osala réservation na yo. Borozala jamais desi ndako na biso eza wana pona ba séjour na bino. Merci. Appartement de chambre, salon, cuisine. Ça, c'est la chambre.
eye na kati ya Matonge, maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana Matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres on ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement où ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso où ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na odo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre salon cuisine, salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na Matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona, réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique oyo bazoteka ba duvet, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni, réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo okozala jamais déçu. Merci. Oui, appartement na biso oh mama Bijou Lobaka, appartement simple. Toza na 2 sortes d'appartements simples. Toza na appartement simple oh ezali à $15 par jour. Tozali l'appartement simple oh ezali na $20 par jour. Mama Bijou soka koloba $20 oloba €20, ça dépend ya pays nini oyo vandi parce que euro na dollar pour le moment ezakaka ndenge moko. Appartement na biso bozo mona mbetu ezali appartement oyo ezali appartement simple toza kozwa yango na ba séjour soko osala plus de 14 jours tokozwa yango na €20 par jour. Soko osala moins de 14 jours tokozwa yango na €25 par jour. Appartement na biso ezali na garde-robe na kati, ezali na télévision na kati, ezali na frigo na kati, ezali na cafetière na kati, ezali climatisé. Ezali na mbetu ya 2 personnes. Appartement na biso bozomona ezali na douche debout ya kitoko, toilette na biso ezali propre. En tout cas ndako na biso oyo appartement na biso oyo bozomona ya $20 par jour. Yango oyo eza kitoko makasi. Toza na appartement oyo ezali ya $15 par jour. Yango pe ezali na biloko nyonso tu ndenge bomoni na kati, sauf que kuna eza na garde-robe te, kuna totia régal moko likolo oyo mutu akoki koya kotia ba valise na ye likolo. Contactez biso na appartement oyo bozomona bokozala jamais déçu. À part ba appartement simple, toza na appartement na biso oyo ezali chambre salon cuisine, toza na appartement oyo ezali 2 chambres salon cuisine. Toza na problème ya maïté, toza na problème ya couranté. Notre appartement eza kitoko, eza wana pona bino bana ya poto. Benga Mama Bijou, contactez Mama Bijou. Okozala jamais déçu. Ndako na biso ezali na sécurité
assuré. Mama Bijou le bakanda ku ya 15 $. Zo yango penza na valeur ya 15 $. Ko zo yango na valeur ya ba 5 étoiles te. Bengangai na pesa ka toujours adresse na biso. Adresse na biso ezali na Matonge, eza na Makampante, eza na Gombe te. So ko na besoin ya ko vérifier ndaku na yo avant benga Mama Bijou. Avant ça osala à compte na Mama Bijou. Benganga la pesa au numéro ya gérante na biso. Kende visiter place na yo. Yaka zongela Mama Bijou pona osala réservation na yo. Borozala jamais desi ndaku na biso ezawana pona ba séjour na bino. Merci. Appartement de chambre, salon, cuisine. Ça c'est la chambre. Kati ya Matonge, maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana Matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres, on est dans la toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement. O ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso o ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na odo salle de bain na ona kati. Chambre o ezali ya pamba o ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre o ezali chambre salon cuisine, salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na ba lune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndaku na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na Matonge toza ko bengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona, réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique ko bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni, réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo okozala jamais déçu. Merci.